lelo bazwi lolongo bakendaki mpe me bango na babinini tozongi mpona kosoutenir le chef de l'état ngai mpe naza ipepes esengo ezali lorsqu'il avait pris le pouvoir eloko malamu ya motuya ya liboso asalaka il a pris la nation il a dédié entre les mains de Dieu zoka moto atambolaka na nzambe bakombataka ye alobaka eza na baimmeuble ebele eza na kati ya mboka efutaka baimpona na bataxe te ezalaki manque à gagner soki basalaki mayele balinga basali babanda kokomisa. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakoukila par rapport à Évangile. Oubliez avant tout que ne moi musika topesa liboso bambote mingi na bandeko wapi na nzela na bango tozwi lisusu libako akoleka pona kolobela bino na tongo alelo en passant pesi bambote mingi liboso topesi na moko nzambo apesi biso pema makasi ya koloba et topesi mbote parce que ce qui kimi eza na mboka te en tout cas même émission bokolanda biso te topesi bambote mingi komela mokonzi ya mboka fachi béton fachi solution et topesi lisusu bambote belé na oyo wapi na nzela na ye bozolanda pe biso awa le coordonnateur le président Jules Kaloubi esika azali bambote mingi totindeli ye elongo na libota na ye tobosani te 100% esika azali ayebi a comprendre déjà petit na biso 100% topesi pe mbote na pacho RFI Chintu esika azali bambote et komela ye merci pe mingi na bandeko nyonso ba se disposer cette équipe oizalaka mikolo nyonso na sima ozomona bangote me bazawana tout le jour lisu lokola lisu pona kolanda évolution ya mboka na biso merci mingi tokozwanga mingi te mais nous essaierons de vous dire l'essentiel par rapport ya makambo mingi oizoleka na kati ya mboka na biso to annonçaki tolobaki na bino mikolo eleki que bandeko ya FCC tango bazwaki bokonzi baki na mission ya détruire oyo ezali ba parti politique ebele afin de former un seul ezalokola un parti unique oyo ezalokola FCC. C'est-à-dire que même na kati ya FCC baki na likanisi moko ki caché pour que FCC longwa plateforme mais FCC comme un parti politique. C'est-à-dire que bato nyonso babendaki na kati après un temps bangaki ba mela bango ba valer bango pour que etika la gaga parti moko et Kabila azala lokola le président ou l'autorité morale ya FCC comme un parti politique. Nomoni et belé tombe ko comprendre que initiative démarche wana ezalaki malamu te pe ngaki ezala favorable te parce que on doit vous dire ces choses nangamu na bango et comme moi pas mbutu mbutu koti pourquoi parce que la part de gâteau est comme mouké. Et n'engé pas gâteau comme mouké, c'est-à-dire que bateau bazoli eza bateau baza makasi tout dans la fourchette à moulay. O bateau fourchette à moukuse moi balia ezate. C'est ce qui se passe. Nomoni, le plan qu'ils avaient mis en place est en train de se retourner contre eux-mêmes. Ba débauchage au basala qui n'a pas parti moussousou mais maintenant les débauchages commencent à se faire dans ngambo FCC. Ne tolobaki nikoleleki lisu tolobaki nyamo aliaka madesu autaka libanda te. Nyamo aliaka madesu abimelaka na kati madesu. Et vous allez constater avec nous que le FCC est en train de se briser à partir de l'intérieur. Moni maladie ya mabeza maladie za maladie ya kati. Maladie ya malamu eza libanda bakomona facilement ba soigner. Mais ce qui m'a montré la maladie à kati, en tout cas, ils ont moins risque. Ce retenu minganga barobi sabino. Maladie à kati, au monde en a raté o ils ont ramabé. Ne tolobaki et belé lelo. Bazana kati à FCC, ils sont là juste de visage. Bilongi kaka. Mais personnellement, basi ba longwa, c'est-à-dire que moralement, spirituellement, basi ba bima déjà na kati à FCC.
moni baza esukuna te. Pourquoi? Parce que ba comprendre que mbisi alandaka esika ma ezosala nini ezochola. Mais ebele bakendaki lokola ba fils adoptif, c'est-à-dire que baebe que le vrai père azali bakendaki lokola ba fils adoptif na ngambu ya FCC. Mais tangu mwana to le représentant ya papa yaki, il a sonné la trompette, ndomoni ebele bakomi okima bakomi ozonga et comme mbutu ndo somona ba sortie médiatique ya bandeko Lumbala qui il y a un temps au bakendaki na ngambu moko juste pour baluka ndenge akomi batela parce que bakataki lokola histoire a vie na bango esukela wana. Mais plus le temps passe, lokola muto a contrôlera tant tes nzambe, ba yo comprendre que les choses ont changé. Le règne a pris une autre direction. Ndomoni balumbala babe tozonga raté to sanini tozongi. Ndomoni badeni kambai balobi biso pe mo to tikala wa ezate to sanini tokende. Oyoki lelo bandeko Basile Longo bakendaki pe mais bango na babini ni tozongi pona ko soutenir le chef de l'état lobi ngai pe na za UDPS. Abinga pe na za UDPS c'est-à-dire na za mwana ya palais. No moni tolobaka na bango mikoleleki ke libelo e Melissa yo kobosa na yango te. Libelo e Melissa basaka na yango te. Beaucoup étaient devenus des hommes politiques ou de politiciens, c'est parce qu'ils étaient passés par l'imité. Et c'est l'imité qui a donné naissance à Bandego Nyonso Zomo na lelo baba politicien. Et lelo soki mwana lungo saka na libelo e Melissa ki olangela mabe. Moni bolumbu ya mama ezali pamboli pona papa mais ezela ke mabe pona mwana. Ndo moni makambo ezoleka. Tango ba comprendre que oyo muto ya zui bokonzi aye na kombo ya tata soki to saka ene to kolakela mama mabe. Moi to saka na ezate. Tala tsina baseni ni bakomi kozonga. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre ton père ou ta mère. Parce que moi na kotele me la tata na osani ni akolakela mama be. Ndo moni politicien nyonso oza na ngambo FCC akolinga tele me la UDPS akolakela mabe. Pourquoi? Parce que UDPS nde botaki yo. Tolobaki, le président avait annoncé. Alors il va déboulonner. Tant que makambo va déboulonner et ça là qui m'a kelé les belés. Il avait juste annoncé. Le président Félix parle comme un prophète. Lorsqu'il parle, les gens ne comprennent qu'en retard. Lorsqu'il annonce, les gens ne comprennent qu'en retard. À la caca qu'on déboulonner. Mais est-ce que le lot déboulonnement de salamato et salamate batunye se bazo mona. Le lot batu bakomi kolela. Moni. Et c'est nini. Et c'est lorsqu'il avait pris le pouvoir, et il a pris la nation, il a dédié entre les mains de Dieu. Tu seras écrasé demain. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi un miracle? Miracle, c'est ce que c'est le Bakamwe. Nous moni parmi les miracles, hein, parmi les miracles, au moni Caleb a marché. Ba miracle seulement na prise de pouvoir, il y a président Félix. C'est-à-dire qu'un Caleb qu'on n'avait jamais vu, un Caleb au Tebagi kaka na kombo, mais le moni Caleb a tambola raté a tamboli. Olé miracle sous kawana, mais qui saison ba miracle. Si ma Caleb commence, Caleb a zanga bouloté a zangi. Le loyona Kalef bokomi nenge moko. C'est-à-dire que Ezo Salama avec l'aide de la main de Dieu. Malamoko batumsuba ki makasi bato kita. C'est-à-dire qu'à part les putains nzulukable, les gens ba politiciens pe bakomi le roi ben nzulukable. Moni. Facha sili sabango carrière, ba ki exilité. Papa na biso akufa pe à son âme. Alors baka celui qui était le ministre des Sports Kombo Kiminga Rozonga Mbanza Mukalai. Alors baka tanga azonga na mboka apesi conseil na bande ko FCC. Arabi si je dois vous donner un conseil ezako bisabino ke boke n'exilité. Alors baka exilé za passi. Exilé za passi. Alors c'est mieux bobongisa bovanda na kati ya mboka. Alors le président Félix a yango moni tolobi muto azana nzambe. Pourquoi? Parce que le temps et les circonstances sont conduits par Dieu.
président Félix azui bokonzi. Il a prôné l'état des droits. Mais le corps azana nzambe nzamba permettre Covid et rater sanini. Eye. Covid eye. Mutu moya bima ezate. Mutu moya kende libanda ezate. O na bela ki awa. Nagendo tala bana awa. Nagendo landela misala awa. Pendant que bofandi awa. Justice sala musala ta sanini. Abandi musala. Ba frontière kangami. Pour na hôtel sabino que lorsque Dieu approuve quelqu'un, ce qu'on télémélie au sanini, au kokuya. Moni, ça dit que et ça dit que batonio so bazali awa. Na seki pour anini. Il y a un papa azali parmi ba cadre ya mboga na biso. Alors papa bimagi na tongo. Moi na papa resonga na poka moi na bisabi papa un de tes amis est passé te déposer une invitation. Papa Siliki. Avec qui vous allez de prendre ça? Si vous avez une invitation, vous avez repéré ça, mais parce que Mikolo, on a Congo de Renef Sabino, si vous avez une invitation, Moutarokima. Papa Lucas a battu invitation, il y a Nini. Le col c'est un haut responsable de la carte Zamboka Nabiso, le col a tambola ma belle lobby. A eu une invitation à Bogotala, nous avons une invitation à Libala. Dans la Moutunaye, a eu une PGRP à Kangi. En tout cas, on doit encore renforcer la sécurité de ces gens. Ce sont des gens qui ont promis de marcher dans la vision du chef de l'État. Ce sont des gens qui ont promis de travailler pour que la justice soit rétablie dans cette nation. Parce que Mboka Oyo justice est zate, Mboka no kende malamute. Parce que la Bible même reconnaît pour dire que c'est la justice qui élève une nation. Bato bazo lela lelo. Na bato bazalaki na musala ya ko voter ba loi. Na bato bazalaki na musala ko faire exécuter ba loi. Ce sont les mêmes personnes qui ont marché sous les lois. Mais les lois kaka mbeli o ce qui c'est là qui ba ninga ba papi o te balaki siyo. Okomyo bang. Moni kaka mbeli o katela ki batu mususu on a pris le même couteau. Baba ndiko la kiso komyo lela. Yo tsindaka batu na makala osalaka feti. Mais si vous avez que les sika baninga bazalaga, au moment que le président il est social, ça veut dire que même na kati ya punition libino ba bombo. Makala depuis zala makala peinture mukolo bachaka suka to ebité. Mais il est venu le bité avant ba kende na tshela bango no fisco peinture ekota. Avant bo kende moi sika monsieur zala moi climatisation. Ça dit gabi ata oza puni mais oza la punir dans de bonnes conditions. C'est ça un vrai père. Moni, a peut so moi punition mais moi et l'on a relié à Zopimela. Pourquoi il veut nous faire voir que vraiment Azana Moté Mawana ya ba socialiste. Yango moni mwana mboka azaka mwana ya mboka. Mupaya akotika la ata obia bakoy ko naturaliser yo. Bakoy ko changer de nationalité. Mais tu ne seras jamais un vrai. Parce qu'un vrai restera un vrai. Mutuni na changer de nationalité mbala mona bakoy na mboka bakoy batomboka. Ezarata. Non moni ebele bakoma ba congolais ya cop bakoma ba congolais ya fraude to tuna kitilo tozoloba bande kwa Congo central balobi bazoluka tisko basala ba démarche baye bazoluka baye ba famille ya Olive penza na ba Congo eza wapi kuna bake ko injecter bi obi mara le roi mukongo mengo babite bande kwa mabakile babi pe tozoye bayote moni ça veut dire que il y a des choses qui n'attendaient que Mokonzi mboka azwa bokonzi po makambo ebele sanini ebima na polele. Le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir, pour comprendre le komoko, la première des choses qu'il a fait, abandi kotambola libanda. Bato ebele baganga ki balobaki mokonzi mobimba vandaka na mboka te. Mokonzi mobimba vandaka na mboka te. Nzoka tate ya malamu eza tato abimaka na tongo alukela bana eloko kolia sanini ayela bango na poko. Et c'est le travail qu'il a commencé à faire. Na début à mandat nae. A siona ki bamboka. Pona ko kende ko bongisa sika ebebaki. Pe pona ko kende ko négocier de telle enseigne que tango ko fanda biloko olesa nini ekota. Et alors nous parlons. Il y a des investisseurs. Obasi bakiti na kati bamboka na biso. Il y a les Allemands qui sont là. Il y a beaucoup qui viennent. C'est-à-dire qu'ils sont venus Nenga Lobaki. Lui, il va traiter, il va négocier. Par contre, vous allez gagnant, gagnant.
ezalaka te bato bakendaka na bamboka na bino non, venez implanter dans le pays, venez investir dans le pays comme ça et créer moussala pour na Congolais basanini ba se retrouver. Voilà mokonzi ya malamu. Tala mokonzi ya malonga. Aza mokonzi ote atonga ba hôpitaux na babilo musuli banda ya mboka et ba Congolais bazo bénéficier na yangote. Le travail que le chef de l'État est en train de faire. Borozala d'accord na biso que lorsqu'il a pris le pouvoir, tout ce qu'il a fait pendant les 100 jours a défaguité. A défaguité pourquoi? Il a voulu donner une leçon aux Congolais pour dire que Ezana Mbongo na kati ya mboka. Seulement, les gens qui ont dirigé cette nation pendant longtemps, ils ont en mauvaise foi. Ndeko, tolobara mikolo nyonso. Na lipa Congolais Tsilelo, il était réduit na niveau à redefa lipa à 200 francs et moutoro senga mbongo à 12 heures au batami lobi baloba kozate. Au Congo, le ridicule ne tuait plus. Sony, pour la ligne, lipa à 200 francs. Mais le président, quand il est venu, à l'habito Fanda, on n'a pas bougé, te bas na ba place dans Mango. Il a mis en place l'IGF pour la lutte contre la corruption. Si Gazali, na président Jules Alingete, Aosala Moussala Makassi, il nous a fait savoir que chaque année, il y a au moins 5 milliards où ils ont échappé dans le contrôle de la taxe, dans l'impôt. Il a parlé à l'obéli Maramouyaba. Exonération non justifiée na ba taxe o ezo futa maté et jusque là il a répertorié 1300 entreprises 1300 bazo futa té yango moni chef de l'État. Moi j'ai dit ceci, le chef de l'État, le président Félix parle comme un prophète. Sorotali mukola salaka discours na état de la nation devant les deux chambres réunies. Il avait annoncé sans avoir mis en pratique. Alors, baka, ezana ba immeuble belé, ezana katsa mboka e futara ba impona ba taxé. Ezala qui manque à gagner. Ceux qui bazala qui maïele, banga basani, baba na romi bongisela. Mais après qu'il a parlé, l'inspection générale de Ezosala, Eosamoussala, et belé ba futara ba impoté, et belé mbongo ezokota tena katsa mboka. Va bloquer le Congo. Le Congo ne sait plus évoluer. Le Congo ne sait plus aller de l'avant. Pourquoi? Parce que non seulement Mbongo ya Mouyibi, mais également ceux qui doivent revenir. La trésor public et Sanini, et Zozongate. Moni. Talatina, Bandegua DGDA, Bakiro Tika, invitation, 30 invitations. Baeli Bango, invitation à Ngoyo. Bapakati Mango, Neko. Bakimi. C'est-à-dire qu'il y a un bateau qui a sport, qui sport jour. Babosani mituka, babosani okanga bureau. Babi si bango mokonzi tomoni wisi moko ya parki yao. Aza wapi aza kuna. Asote mi na nenga sima. Bamsu mituka na bango elalaki kuna. Boka nozo mituka. Na lingala babaka olie biloko mbwa zala na mbango. Voilà la sagesse. Raison pour laquelle la majeure partie des gens qui ont détruit le Congo, c'était des professeurs de l'université. Si on retourne à Félix Atanga Wapi, bon, yo tanga na Louvanium, qu'est-ce que tu as fait du Congo? Yo tanga na Avar, qu'est-ce que tu as fait du Congo? Yo tanga na Osborg, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que vous avez plongé la nation? Si on brandir diplôme, tu as brandir diplôme. Kokamba mboka eza liboso likambo ya bwanya sima nango likambo motema malamu. Soko oza na bwanya oza na motema malamu komona ke okokamba batu malamu. Mais soki bondoki ekoti na kati ya mutu akosa nini akomi konyokola baninga. C'est ça la différence entre mokonzi otoza na ye na bato bakambaki. Toujours alobaki, moi je ne vais pas fouiner dans le passé. Et Goloba, il a prôné sous l'indépendance de la justice pour dire que je ne vais pas m'impliquer dans ma cambo et la justice à Moka. Voilà un homme sage. Il a parlé. Mais Lelo, il y a Kangi Maboko. Bukanga Lonzo. Bazola la Pongi. Bazola la da. Bazola la da.
bon le bac présence à ma dossier na justice pour la rater dossier va payer misaka ce que ça n'atteint la mukisa nini et la muki no moni lelo ndeko chamala akomi koleka a défendre makambo bukanga lonzo ndeko chamala babi yondo zali représenter à partir matata mponyo na Kinshasa. Mais tout na ndeko chamala makambo ya pont makelele o il fallait passer la pont et utana Jamaïque et katisa tina bandal pendant que vous allez vice-ministre à plan mbongo ebima to qui à peu près une affaire à 200 millions. OK ko pesa na petit frère na yo ce qui est qui no mobali asili sina IBTP ata chambre salon atongate boke ko couler béton na ma makelele béton somona béton ba couler lelo ba moko béton parce que bukani kende ko tala musa avant lo ba makambo bukanga lonzo kende ko tala musala otiki na côté a wenza baluba pont wana tilelo PG dossier mususu yango wana. Les gens qui prétendent dire qu'ils ont bien dirigé pendant 18 ans. Vous avez bien dirigé pendant 18 ans. Mais le obi pendant 18 ans, PG abandonne là dans bureau. Bah avocat, bah magistrat abandonne là la copie hérité. Mais le président, au moins un homme social. Aïe, il a créé Misala, a créé Misala. Ça dit que un avocat, Nicolas Azopé maté. Bah magistrat, bah opé maté. Donc soit qu'il n'a pas aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. Mais pendant 18 ans, les avocats, les magistrats ne travaillaient pas. Mais le président est venu à Zongisi Boulot dans la magistrature. C'est-à-dire que les avocats, les magistrats ont des contentieux. Oh, bah, ça la penza boulot. Yango tolobaki mokonzamboka en tout cas le sako mingi na musalo zo sala. Papa ale moloto pe à ton âme si gozali. Aye mari nzembo ya moto. Abito umeli mingi na katsa bo umbu. Nzembo ane déranger ki mingi nzembo ya moto tanga banda obeta bikitisa moto na katsa mboka ezikisa misala ya satana et déranger. Misala ya satana salama na katsa mboka. Misala ya satana sala que le Congo ne pouvait plus progresser. Mais lorsque le président est venu à Binzambe, ngai moko Congo na kokangote, bagadia mpemba bazali. Hein? Batu yaba comment on appelle ça, ba rose croix bazali. Mais Bible le dit avec Dieu nous serons des exploits. Nomoni lelo, le président Félix est en train de mettre d'accord. Il est en train de mettre d'accord Batu belé. À tout ça là que le lot même armé makambo sont en place. Moni il utilise la sagesse. Il utilise la sagesse. Un diplomate, alors un vrai diplomate. Et si comme un qui m'a sassié bête, mais bino bato bazana ba diplôme malonga. Vous avez prôné la guerre. Combien de gens ba koufi na est? Combien de gens bazo koufa mikolonioso? Combien de gens? Mais depuis son ascension aïe, il est en train de maîtriser la situation. Ya muke tolongaki to partager na bino ba news na tongo lelo yango wana to rappeler ko loba na bandeko que association Fachi Solution eza na kati ya mboka na biso to bengi sio moto na no adhérer na kati ya association na biso yote. Association Fachi Solution ezali na nzela ya mama Brigitte Mwanza Kabeya. Soro Lingyo a adhéré à 4 associations au Congo, l'association est Kambami na Cordon, Jules Kaloubi. Soro Yé, Rokutana, il y a des fiches d'adhésion, Barotali Sayo, Nengenini association na Biso et Tambolaka. Les lots déjà associations, ils allaient presque partout dans 4 villes. Il y a Kinshasa, président Dieu merci, implanté Kuna Nangamba Changu, président Badjo implanté Kuna Nangamba Lukunga, président Bobo Bazali implanté partout, Nini. À façon ils allaient implanter, à façon offrir une opportunité belé na kati ya ba jeune, ba fumeur, ba désœuvré, ba to peut-être ba président Lomé ba bois qui kuna na Selembao. Moni à façon ça presque partout et à façon ils allaient siège dango ils allaient na Poto. Mais kalamingi te to mona cette délégation à bande kwa Poto bakoya po ba matérialiser qui sense voilà ba bina biso à façon stina qui sense c'est commis. Mon ezo kende kaka na kisangani kuna na mama Marthe Kankou ezana kasumbalesa kuna sekei kasumbalesa sigande ndeko na biso bindeko Israël mutombo place Israël mutombo ba bloquer ba permission na kasumbalesa ba Israël mutombo akenda ko luka abebisa image ya mokonza mboka me bana kasumbalesa ba tomboki ba bloquer ye ndomoni mikolo azoleka te
nakasumbale sa batindaki ba video eyaki tomonaki ba video abi nakasumbale sa baningisi ndeko Israël mutombo sango azotinda bino bolega botombola maboko zoko zo filtrer ba information po asima tango bima libanda ba bloquer yo moni tolobaki po tokomi na suka ndeko na biso moko alobaki alobi le président alobaki le chef de l'État va diriger au milieu de beaucoup de combats. Mais Dieu va affermir son pouvoir. Et ndeko bati alobi ngape na sima ya fachi ya raté ayi. Pour mon que petit à petit alobaki une majorité sera dégagée au sein du Parlement. Mais comment elle va se faire? Il n'y a pas de baguette. Mais l'élo, cette majorité est en train de se réformer. Mais la plus grande majorité, Esaïo, peuple Ozana Sima, Yapachi. Topesi Wambote Mingi na Bama na biso maman Marthe Kanko Bambote comme la yo maman Brigitte Mwanza. Bambote Mingi, maman Nelly na 6e babi 2023 ezozela yo Esaïo. Topesi Bambote Mingi na maître Bison. Tata Mapasa na Suisse, maître Bison ngala Mulume, Musombe. Et comme le siko zali cordon le bi, olobaki ya bosani ma bosani yote. Topesi Bambote les sous na mère boss et sika zali Bambote comme la yo honorable Oume. Honorable Oume Bambote comme la yo balabi base les autres toujours qu'on soutenir yo. Bambote comme la maman Célestine, kuna na Toronto en tout cas nous sommes de cœur avec toi et tobo sanité. Président de la Bito, topé sur le sous-sombote Serge Kanyuka kuna na Australie lobi ozolanda biso c'est-à-dire que makele les okoma musika et émission oyo ezokoma ezo atteindre toutes les couches na kati ya mboka bande kwa Vatican balobi en tout cas président Jules Musala na équipe lezo sala makasi mbote pe mingi na bato nyonso bolandaki biso na esika oyo topesi mbote na coach Alex esika azali toyebi que il pas à la fidèle, il y a émission na biso, to pesi mbote na ba président nyonso bazali awa. Merci beaucoup to kotemno à la prochaine. Bye bye. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakuikila par rapport à Évangile.